bitumba baluki moyen nyonso mpo badimine ye akoka lisuku koleka na télévision te akoka lisuku koloba eloko te mais biso baleki na ye famille na ye toza awa eza bamontage ngai mo nayebisaki tibona bitumba kolongoni eloko obandi eza bitumba bitumba ekoya ndenge na ndenge ayebisaki nga deja leki na nga kobanga te nzambe azokontrole nyonso apres ntango nayebi bisitungo na tutu mokuna omoni bato oyo bakolukelo baproblème kaka ndenge nalobaki eloko bomoni wana eza paster mokuna te ezali bato oyo bafiti bandoki bafandi bamonte video tata na kombo penguya na yo nasengi lipamboli ya ngelingeli na babone nyonso ya Kleboa babone nyonso ya kleboa.com bopambwami pe bopambwami lisusu Kleboa.com. Là, bonjour mesdames et messieurs, encore une fois, c'est Annette Chituka, votre humble servante, mesdames et messieurs. C'est avec un grand, un immense plaisir que moi, Annette Chituka, j'aime communiquer avec vous et ça se fait à travers ce micro et cette caméra. Je tiens avant tout à remercier celui qui est derrière la caméra, celui qui fait en sorte que j'apparaisse en toute beauté devant vos écrans. Grand merci à toi, Herman Emporio, garçon slim. Grand merci à tous nos abonnés de Kleboa.com, à toutes ces personnes qui se donnent le plaisir de aimer, commenter, partager nos émissions. Vos commentaires, vos suggestions nous aident à se perfectionner. Grand merci à My Lady Boss Pichou Mangaya. Grand merci à l'homme invisible de la nation. Pourquoi pas à toi, Irène Mwanza, Maman Mapassa. Grand merci à toi. Voilà, mesdames et messieurs, je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis avec Sam Kazadi. C'est avec lui que nous allons dérouler cette émission. À qui je dis bonjour Sam Kazadi. Bonjour Annette Chituka, bonjour na Pichou Mangaya. En tout cas, bon retour na Kinshasa. Il faut moi ça pembe. Moni batumso moni bon na TV boy hein. Moi on dit que pembe boy tant moni bon remarquer que tcheki bichacha ba choko ba karola tout ça mais Pichou Mangaya senti que moi ça pembe en tout cas félicitations et puis Yazo méritait mieux. Kleboa batutu en tout cas beauté sans oublier mon boss Papi Lorenz Batoko na Dubaï. Papi Lorenz Batoko, il est fort, il est très fort. On va soutenir nga. Honorablement Miradjabo, Dada Muzinga, nouvelle génération na Texas. Dada Muzinga, jeune, on va représenter ba Congolais sur na Katia Texas. Voilà. Merci beaucoup Sam Kazadi. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez bien constaté, aujourd'hui je suis avec Sam Kazadi. C'est avec lui que nous allons dérouler cette émission. Ma solo et actualité ça fait vraiment mal de voir comment grandes autorités, de grandes personnes, de grandes personnalités réseaux sociaux, ça fait vraiment très mal. Voilà pourquoi je reçois encore une fois de plus Sam Kazadi. Tout mais un peu analyser situation pardon. Sam Kazadi, j'espère l'obitoda qui sont surpris. On a une vidéo sur l'évêque Pascal Mukuna. Ça fait vraiment très mal. Toza awanayo na plateau. O mais un peu koyebisa biso. Monaki vidéo ana réaction no ezaki na nini. En tout cas, na monaki vidéo na donc on a kolba boy affaire mutakalisation mutakala. Bazali ko sambwisa biso baluba affaire mutakalisation Sam Kazadi muluba ba vidéo mingo baluba batomboki baluba bazalia wa affaire mutakalisation mena obotali lobby ezali juste il faut toute la source base zanini base et où tu appuies et où tu na combat oyo l'évêque pasteur Mukuna azali ko télé mais là ça fait 3 mois ya oyo coronavirus zali na mais ya za ko sala ba émission même na église za ko teya réveil patriotique pour na Congolais à la muka azo charge na ye ayeba na kubenga na ba obazali ko luka kuiba mbongo ya Congo bacha na poche réveil wana ya ronde ezali ko déplace makambo yoti. Mais sinon Sam Kazadi na question na yo et passer moko na déjà omoni
boyebi mutu aza s'adresser na ye aza na mbongo ebele aza na pouvoir ebele donc eza vidéo totale lobby nga na bino eza simple montage oya kocha tembe atindeli nga vidéo na ye des photos na ye des photos ka pamba na kozwaka vidéo o botalaki na ba ingénieur to na bango bazui mutu na ye elongi batie place wana ezali juste campagne moko baza ko sala pour ko déstabiliser Mosani Nzambe évêque pasteur Mokuna parce que tant bato ko mona distraction vidéo balbakena Mosani Nzambe yewana pengwe yewana salibwe non omoni vidéo tant bilobi ngana solola ki donc oiza exclusivité oza ko zoa na leki ya pasteur Mokuna donc je crois zela oyoka TV za radio te bakosaka omona ndenge makambo ezali donc pasteur Mokuna tellement za la vérité koloba tellement aza kosala éveil patriotique plutôt pour nous réveiller masse al bato baza ko projeter makambo contre ye c'est là donc yango ezali kolo c'est là toloka yango yo na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu eloko nalingi naloba bana Nzambe botutana na bino libaku te eloko bomoni wana eza pasteur Mokuna te ezali bato oyo bafiti bandoki bafandi bamonte video bazwe kaka mutu batie donc baluki mutu oko aza mwa mapeka mwa minene loko aye siko bazwe kaka mutu na ye batie mais na nzoto eza ye te soki botani video même kotombola likolo kozomona ke likolo wana eza moke eza lokola likolo ya mutu lokola tutu Mokuna te d'abord beshwe kota likolo kote ya voiture eza lokola neti baza neti baimage wana ezosamba lokola neti na poto oke eza na poto te tutu Mokuna ça fait longtemps yaka poto te eza bamontage ngai mona bisaki tutu Mokuna mona eloko obandi eza bitumba bitumbe koya ndenge na ndenge ayebisaki nga deja leki na nga kobanga te Nzambe azokontrole nyonso après ntango nayebi bisitungela tutu Mokuna omoni bato oyo bakolukelo baproblème kaka ndenge nalobaki tutu Mokuna biso aza na bongo ya kofute koke botu na oyebisa bino eza kutu na message na WhatsApp nayoyokisa bino eza bitumba baluki mwaye nyonso mpo badimine ye akoka lisuku koleka na télévision te akoka lisuku koloba eloko te mais biso baleki na ye famille na ye toza awa s'il s'agit tutu Mokuna asala émission alati kilote akolata kilote eza ye te eza montage bamonte yango mpo banembisa ye mais bino bato bosali likambo oyo moto Nzambe ekozala eza likolo na bino oyo te tutu Mokuna aza baoba aza mosala Nzambe molai na Congo bino bokodimine te bino bato bekipa bokodimine te bokanisaki tokoyeba te eza montage bokanisaki tokolandela video te mais biso nyonso bokanisaki baza na Congo bokotinela bango video babiblia Mokuna bato batala baza na ta ya kolandela te non papa kote wana esimbi te esimbi kutu te esimbi te papa osali mosala papa donc voilà oyo azali l'équipe ya pasteur Mokuna ekanga moni vidéo ngatema ba relation ezali nabengaki ye boyoki ezali montage omoni même makambo ya pasteur Moïse Mbiye Muluba ezalaki elia na lobaki j'ai des preuves j'ai des photos j'ai des vidéos bato basala baveya ba une semaine ba 2 semaines bazelaka mutakala ya pasteur Moïse Mbiye bazelaka vidéo mutakala ya pasteur Moïse Mbiye bamonaka te elia na leka na ba radio na ba TV j'ai des preuves j'ai des vidéos ti lelo tomona mutakala pe photo ya pasteur Moïse Mbiye te lukuta alors pasteur Mokuna tellement azali kosala makambo oyo eza important ya mboka mpona koréveiller population kolamusa population réveil patriotique yango basaeli kumonde pasteur Mokuna ça dit que les gens peuvent retenir eza que vidéo wana eza montage siko eza règlement de compte bato renaissance botuna bato tu abetaka na renaissance pasteur Mokuna air moko ya rappeler na kilote entraînement omoni so otali mopende ya vidéo o bomoni wana bomona batache moko eza na pembe pasteur Mokuna na ngote ba jouer nyonso ya renaissance mutu to aza na ndeko na renaissance botuna ye ayaka père moko azota a s'entraîner batache wana eza te
donc eza pasteur moko na te eza ba monter kaka comme kaka et pour ba nuire na image ya pasteur pour mon mbota pasteur ngo mbota mulu bango pasteur ngo ye assemble non assemble te au contraire et baki sous ba fane ebele na ACK babiso na sambela na ACK te ma partir lelo na ko sambela na ACK parce que na moni ke au moni ceux qui makamando lo bezaki na tina te bato banga ba kipete lo ba moni ki no point faible pour na kozwa monto il faut continuer kaka na mutakala non et puis pasteur nandi mide ke no akosala ba buzo ba pampa na mutuka jamais asa passer ou asa mapango plus de 10 onga na yebi na bandal ka pamba ba hotel ba flat Michael Kamba ay maram na oluba na pisi mbote ay bi kamam na oluba donc passer mukuna asa bibele donc beaucoup tsake musa na nzambe azui mona mwasi akosala rapport na mutuka parce que moi sur na téléphone na check et puis tala en tout cas ndikona net izakutu likamote ko komisa soki non ils allaient cambo bato bazali ko ça pour distraire population na makambo auto ya pandémie ya coronavirus et puis pour ba kangise munoko makambo za ko loba makambo nyonso oyo ebandi eza ba invité ki Jean-Marie Kasamba face à face yé na pasteur Mukuna Jean-Marie Kasamba le une émission moko albi que non Vital Kamere aza gravement malade tout ça à la question photo moko na hôpital image wana na asi rosa nango siko image wana ya bachaki ndeko na biso VK ezala ki yete eza basket moko za États-Unis balongolika mutu bakati kamera VK mutu ya 370 millions balongolika mutu na ye ba ko posant na américain wana ndeko na biso basketeur wana pour accéder dans l'hôpital biso na kin awa na prison makala mbeto wana ezate tu vois il y a des montages ils a ko salima yango bote ki na émission wana tant basaki débat contradictoire yena Jean-Marie Kasamba bité bino za bo monter yo oza monter munene mama montage yango comment kaka Jean-Marie Kasamba baki yo na relaxa yo makambo okofuta na relaxa ba récit aussi nya donc ba récit yango ba vidéo non ezali montage de toutes pièces pour la salir Moussa Nzambe. En tout cas, même dans la musique, le boss Papi Lorenz a eu makam oyo, ils a montage, ils a passé mokonate. Rien à voir. Sam Kaza dit ce tobi total la makambunyo so wana compagnon so wana et bandi l'évêque Pascal Mukuna a bimisa ki idée à kosa la équipe Renaissance après Renaissance a s'est lancé na politique. Au moment que soit zaki na makambunyo so wana te azala ki ne kaka pasteur azotalara bandimi azo gérer kaka ministère na ye mais alinga ko na makambo wana te le fait ako aza pasteur a kotisu na ba business mususu nde et memie les lotos zomona et basali eku ba monter soit vidéo ce qui est solo to montage biso to yebite eza nyonso wana kaka po abimin mukie na makambo nzamba kota mambo politique kota mambo foot monte ke lelo to lobby ministère na epe oki kozala de connaître sur lobby poser question mo kitoko politique et concernant kaka ba politicien te même Moussa Nzambe même prophète même pasteur même diacre même docteur azana point de vue na ye akoki ko pesa ana opinion na ye akoki pesa devant population pe bato bandimi yango donc voilà omoni bato ba lelo no pasteur Mukuna tango vanda na Kabila pendant 18 ans et pourquoi alors makambo te yé mariage na ye abengi saka maman Olive pourquoi ça témoigner non tozonge sima papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba papa ya président de biso actuel à travers la peine à Mobutu. Azalaka zo pe ba poste belé Mobutu ça ne va pas Mobutu à sa dictature a télémélié a commis opposant mais d'abord il a travaillé avec Mobutu pour relier Mobutu ba Mobutu ba avantage tout mais tant moni que non Mobutu a ko mangana ba erreur et simbati a commis opposant. Donc voilà les lots. Bato ba kolba ke non passer Mokona aller bon à Kabila tout ça mais oui nous travaillons hier on a aidé les équipes pasteur na président baza ko traité président de la République mais ils ont la protection ils ont sauté ils ont besoin ya ba toakisi ba banganga ba roya ni ba sala pour le président ils ont besoin ba sali Nzambe ils ont besoin ba besoin tout le monde donc importance il y a pasteur Mukuna na l'ex-président Ezalaki qui non pasteur na président na ye c'est normal président couper ses badons badim mais tant réveil patriotique yé aza ko réveil bat ko talisa bato bato ba comprendre te makambo za ko lekana mboko et oza distraction et yé pour déstabiliser makambo
bato baza koyiba biso ba 200 millions de dollars ba 370 millions de dollars na mboka eke na poche ya moto makambo bongo ebima te toloba te mpona nini wana eza bacampagne mpona kodestabiliser mosali na nzambe paster mokuna en tout cas l'évangéliste trésor mokuna ayebi makambo naza koloba naza te mpona kodefendre ke no lokwa ngasam kazadi kabwela kazadi muluba paster mokuna baluba batomboki leo tolobi tomona mpe atonton ça baluba non. Et je pense qu'ils ont campagne pour éliminer Baluba, Balungwa, Basalika, réputation Baluba. Non, Botika. Muluba, mon Congo président, ça pour nous battre nyoso. Et puis, mon toutou a droit au ça, Makambuling. Oh, passé mon konakoyi, ça libre, non, Botika. Et puis, na mutuka jamais, même Babiso jamais na mutuka et simbate. Barotane zali, ba place belé zali, na mutuka. Non. Ils ont campagne pour quitter ça, mais et simbité. Voilà, Sam Kazadi, j'espère que Hollande qui actualité les Kanambo Canabiso, Tomoni propos oyo excellence Alexis Tambwe Mwamba, Athéna qui contre Madame la sénatrice Bijou Goya, entre yo un homme. Ndenge Alexis Tambwe Mwamba, façon donc à l'obéla qui m'a camboana yo mona qui ondé. En tout cas, je suis très déçu. Vraiment, na makambo oyo notre sénateur, le président du Sénat, M. Alexis Tambwe Sali, nandimaki te ke non expérience o azanango oyo ayeba depuis tant ya Mobutu depuis Kabila le père, Kabila le fils, akoki ko agir na comportement net garçon moko aoti ko banda puberté sika. Maman net. Ceux qui ont bien ici, occupé au Bengsanga, papa, il y a un d'accord mais la champagne. Est-ce que soit que non, il y a qu'on soit champagne, il y a qu'on d'accord mais la champagne, non, il y a qu'un d'accord au Koutanga Moutakala, non. Sommes nous invités par notre sénatrice, maman Ngoya, a sali plus de 12 ans na Sénat, a son expérience ébélée. Asa président na soit invité na ndako aya omela champagne sani et bon so ki omeli champagne ndo meli champagne ndebo koti na mbeto ndebo koti na mutuka ndebo sali vidéo ya setup non je crois bien na comprendre na imaginer peut-être que notre sénateur a sala moi vie mingité hein pour nous sala vie mingi so ba mo sa bengio bakenda nante bakena no ndimi na appel omeli pe champagne yango yo okomi nzambe po okota na idée ya moto et le roi sali à salir tout le moi de la femme Mars à salir vraiment ba maman nyonso ya RDC maman nyonso ya Afrique soit na ba compte privé encore au sala bon devant assemblée devant Sénat Mobimba devant chaîne internationale na biso RTNC batutu baza kolanda naba na mikolo ko ba o invité nga et pas na yo peut-être il a dénoncé la corruption non o invité nga et pas na yo na mela champagne na boya kango na systématiquement nini maman Angèle maman Ngoya bengi ya ko mela champagne et c'est ça nini c'est que lelo awa une femme soit bien sera moto ya nda kolia il faut y aller foufou et masango toni non je pense que notre sénateur agit de façon vraiment très enfantin tozaki na le président Kengo Dodo jamais to ka bêtise aboyi Kengo Dodo jamais so ezaki Kengo na makam oyo jamais biso to ngato e bango sénateur na biso président na biso Alexis Tambwe Mwamba a déconné grave en tout cas n'a regretté n'a ndimaki te na expérience za nango et que souka boy champagne ba bingi so mela champagne mo olbongo pe na Sénat donc ndenga zawana après Fachi pour lelo awa Fachi za vivant tolingi Fachi zala mais ba sénateur bazara normalement ceux qui président du problème to moi et le moyé sénateur yenda remplacera président l'état makambo processus et seulement comment un sénateur un président du Sénat peut agir de la sorte devant la presse congolaise et puis abengaki presse bouya bokota presse bokota abani ko makamboana en tout cas c'est la honte du pays c'est la honte d'un sénateur digne de son nom monsieur Alexis Tambwe Mwamba à ça de la sorte. En tout cas, Fachi, béton,
nzamba lingako makasi nyonso baza kosala contre yo eza komonana na poisa et puis makambo oyo nde kutu ifale ezala grave biso bajournaliste tolobela yango totyango pression mais rien bato akomi kaka video yo omoni video epase mokuna ta video epase mokuna mutakala c'est le sexe mutakala nde eza kointeresse bino eloni eza du niveau na mutakala eza elo te mais mpona makambo mboka na bino dignité honneur faite à la femme bakodefendre yango te makambo neti nga nakotika yango te nakokenda yango ti bakokanga nga mpe bokomimisa video mutakala na nga ekobima bomonte yango ebima parce que c'est pas normal un président du Sénat ou humilier une sénatrice collègue na yo en plein Sénat devant la population. C'est la honte. En tout cas, nous avons très décidé le comportement de M. Alexis Ntambwe. Et donc, dans ce cas, Madame Bijou Ngoya doit le poser, il faut continuer car Madame Bijou Ngoya, maman sénatrice, je suis de cœur avec vous. Biso déjà tous allez une affaire, il y a tous les journalistes à Makassi, tous la pression, en tout cas tous après à aider leads contre, il faut bêta lettre, ça la plainte na yo, toko soutenir yo, même s'il faut token de Liban mboka parce que biso déjà né tous les caraboués, tous les gars partout, token partout, tina trompe par makambo. Makambo est comme partout, et comme risque partout par makambo et qui na Congo ah. Botika au distribution ma loi pampa mutaka passer mukuna mutaka nini passer mukuna likolo mukie bongo et puis garçon et puis garçon bâti la vidéo wana passer muna ngambe aza ngambe botuna madame ya websa bino muto o ebi vidéo bien c'est madame à la maison et rota la vidéo bitala bato sakana comme on bali nanga jamais aibi passer mukuna c'est un costaud vidéo wana muto bâti la vidéo wana même nga foadé ngaleki fois 2 petit on a bâti une vidéo on a petit on a et passé mon a ngaleki fois 2 on est loni wa ça c'est truc là c'est pour les enfants babiso et jamais besoin c'est passer mon na ngamba mobile pasteur au wende Dieu onction bokitisi la vidéo moi pampa mageno pas passer mon moi jouer moi non passer mon na mobile au moins mutu na été passer mon so bitu kwa ku okoyimba mokao sota likofune ah omoke mobile muta onteaka to mapeta mesa bo mesi ninganaka so je vais bonne aventure voilà merci beaucoup Sam Kazadi merci beaucoup Sam Kazadi te belé c'est poser la question comment Sam Kazadi fait azala toujours en bon terme na ba leader nuance tout le monde a ba chroniqueur et belé soit azam mutu ya JB Piana soit azam mutu ya Koffi Olomide azam mutu ya Maison Mère azam mutu ya Villanova azam mutu ya la Timwata mais tout le monde a Sam Kazadi aza partout secret nino sala rapport à la na orchestre nuance et bien na ba président nuance non c'est juste un bon travail. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire merci à Maestro Fabregas, à Benga Lobby. Mais Sam, tu es toujours sur l'Enga Congo? Oui, bien sûr. Parce que j'ai un honorable, il m'a appelé pour enchaînement au boyer. Un besoin à Sabadon à accompagner tout ça. J'ai donné ton numéro, on va t'appeler. Et puis, Moutonga Benga Papisinga, quelque chose de bien. Grâce à Maestro Fabregas. Tu vois? C'est juste que non, les bienfaits et qu'il n'a pas battu. Un journaliste, tu ne peux pas être là pour critiquer car ministère moninga moboy, ou critiquer pour l'avantage de mon moboy. Topo, Alissa Onguba, topo mon braza, topo na poto, comme ça comment envoyé spécial ceux qui ma critique est concret sur l'artiste na yo au fingra. Non, un journaliste doit être au milieu du village. Tu prends les formations à la source, aux yango, au tali yango, au traité yango, au diffusé yango. Voilà, c'est ce que moi je fais. Je le fais pour Papa Chéri Jibempiana, Motopamba, je le fais pour Werason, le roi de la forêt. Donc voilà. Donc na PCP Mbote na maman si déjà Mampata maman na biso o afungoli chaîne Kitoko Sylvie Mampata en tout cas chaîne YouTube Kitoko beau s'abonner pour la prédication. Il a une très bonne relation même na maman si déjà Mampata na Werason. Donc là sommes le monde neti et Simbate et pas maman pardon il y a ça pour exemple les photos c'est long ah Papa Noël moi na zoya bossal pour on est bakamo yaka mon na mincho o yamba passer mon on a té hein peut-être à Roboé. Mais si on a plus proche, c'est papa. Sala à Rosala. Donc voilà, en tout cas, c'est juste que nous, on a respecté on a Moussa dans la valeur. Il y a un des
ezokende normal pas que non ayaka to fingara muntu nana saila boye o avande pa na o asala boye ndeto mona chaque jour ken piana manique keli katenda chaque jour ba vidéo ça ko ya o fangi boye ouais mais si bati trésor congolais boye tout ça non on n'a pas besoin de ça pour le moment on a besoin pour combattre makambo coronavirus et si là on a besoin on a besoin non on a des avantages c'est mambo vrai na loba et bon on va apprendre à défendre pasteur mukuno je le dis parce que naliaka mon pasteur mukuna te naliaka ngote na sambe la peine asikate si c'est Muluba non même pas pour Muluba et ça montage yamba mukongo yamba mungala vina mo za sewana asa mukongo metano normalement mo passer mukuna akuningisa mutu ayebi parce que eza bongo te montage et qui paraît que non pour mungala to pour mukongo oyo ko la Muluba non ya montage c'est qui vrai ngapi ngana ya a passer mukuna au sali mabe a partir lelo to sur église en hôtel mais na télé vidéo na retali na zoomé na tia na TV na mission na écran na tia pause na kangi photo na zui na koti na toilette na lali na sokoli na mai na tali sur vidéo oh passer mukuna te et puis batie lo ah non on a passer mukuna te montage au monte que non lelo ah bazui sko elunga ya pasteur nana bazui Martin Failou batie wana montage oh atie tembe akomelanga na numéro nanga ils a plus 243 82 39 34 977 tindilanga des photos na yo tant on a un numéro na WhatsApp na ozoka vidéo wana na zui mutu na yo na tie place ya mobali wana et puis na tindelio montage comme nango ba film d'action za ndeni et total la film ba beti mutu likof ba beti mutu massage akof et comme c'est possible en RDC avant il y a possibilité mais sikoyo tout est comme possible na RDC donc voilà batumsuba oloba bongo montage yango ezaka kana kine komaka soki secteur pa mutebimi ekomika montage to eza bayiba kinga téléphone na kine koma nango ka bongo ndeko na biso Michel Bakenda zaki Muluba na côté la gete yé mon papa ami yebaki total ki boy ezaki ye asimbaki bord na côté la gete ezaki ye pe asingaki pardon na bana nzambe tout ça toke musikate Kasongo Herman Kasongo a Mulubati pour la première fois dans l'histoire il y a mutakalisation mutakala secteur mutandimi asingi pardon ezalaki nga asingi pardon ezalaki vidéo nae nga amutu nanga master nga to solaki toko manaka tout ça mais Herman na biso Herman comme la vodka na terre mon pele kisaka tout ça yo ko whisky te to solaki na lobelaki na côté légalité hein ya wata peza ki montage tezaki vidéo pele te na yo défendre ba mitakala ba tuté awa na pesca des exemples moko eza concret so eza solo toloba to pesa la conseil na oza te ke molo basali comme ça il peut sa courage na baluba msusu boke na ça ma côté non ngala côté la monto so atel que non oyo eza montage Michel Bakenda yo wana asingi ba excuse alba kuto tiki musique mais to bondele kaka te simba te yaka zongela ayo tout ça des chansons moi qui toko voilà en tout cas botika ko salir Moussa Nzambe moto Moussa Nzambe za makasi et puis na comprendre tes vidéos na 19h et tamboli partout na ba coupe comment sikoyo so ezaki neti babito sambela verset biblique moi yé est-ce que bon vous verset biblique on a beau partager en boye na tamonte et tamola partout boye non so ezali makambo ke non Congo po esimba il faut to sala boye vidéo mo mutu azo pesa ba idée ya Congo bo partager te mais bêtise mutakala et lobi na nani libomo na poto boketu ke non Congo peuple ndeni asana raison peuple nga mona mama mutakala ndi bokomi focaliser mutakala bobosani coronavirus ndeni osanango te ote nana troisième vidéo te tinilanga deuxième vidéo mususu te nana 8 vidéo maman na yo et ça va vidéo papa na yo. Donc voilà. Sam Kaz a dit dernièrement sur internet Nalanda qui émission encore je crois Gidel hein Gidel Walongwa qui est pas ya papa chéri pour bazami balé bazara Gidol na Gidel je crois c'est Gidol hein ah ça qui est émission encore alors bah qui Sam Kaz a dit kutu ndenga zawana tout le temps à ça la ba émission papa chéri kabeli mbonga kabeli 10 000 kabeli 5 000 nyonso na sala ka pour ba mona mais ça tobito landela dans le fond papa chéri pesa na Sam Kaz a dit mbongo wana te au monde azola ki ça papa chéri sombeli téléphone à sika et pourtant papa chéri kutu azozela bana na ye bazo abonnement pour batindele téléphone ko ba téléphone à siko batindela ke utawa donc Gidel, il y a BCB Gidol. Oh, ah non.
on a raté Bigidel parce que moni donc et c'est qui singa kutu Ravendoté pour arriver balé. Mon CPG a rôle n'importe quoi mais Sam Kazadi je suis en très bonne relation moni na ba suba vérité chami kona ipsa Maestro Fabregas année oyo nde toza boye azo misa chanson mo kitoko ya Steve Mboui Maestro Fabregas akabelenga 1000 euros bisam Zoa, wa garçon mort bien, wa journaliste mort bien. Maestro Fabregas. Maman Sylvie Mampata, moi c'est Werason. A autre copé ça a des caméras na ordinateur. À l'obiango. Werason, a il a une valise ya mobimba ya bilamba ya kitoko. Ça musala kitoko. A bien. Bah tout va simba et simba tina Werason. A ebi que ça ma qui n'aurait pas Kofi, qui n'est pas papa chéri. Oh tout ebi que simba tina Wera. A ebi na qui n'a kuna. A il a une valise ya bilamba. Papa chéri, bon. Et puis est-ce que 10 000 wana pina na 5 000 tout le monde na ba vidéo zo on pas papa chéri mais mon temps ça bon est-ce que ngana papa chéri to ko sala ba jeke no apesi ngambongo apona kina zongi non so apesi na concert moko le patron Patrick Kani abambaye plus de 40 000 euros Bibi Kapinga boki tuna Bibi Kapinga ko fité Bibi Kapinga a 500 euros ngana zo 500 euros. Et puis il y a aussi que non Montouana Patrick les boss Patrick Kani bazaki na ye a payé sous moi 10 000 mois abi Sam ozaki na siki kaka Sam yona là a payé sur 500 euros et ça les 1000 so a payé nga bambongo et bon ça ni reconnaissance kaka ba musicien kozana bango bien sala musala na yo o ina concert na ye au sali ils vont filmer au commenter c'est que non garçon à l'obélago bien tout ça moi je parle bien de Fabregas je suis en parfaite relation avec Fabregas donc tu vois au artiste au mieux artiste ba ko benga artiste ba ko benga pourquoi parce que na oyo artiste on a benga ça est pas président de la République nga Sam Kazadi boyoka alors on était là Kazadi ouais naza en direct na émission na opposé la question en direct na émission na memayo tokenda na oyo pa nani ya mboka oyo omemanga ti nakutana na chef de l'état na président même devant chef de l'état nazala ba image nango ezalia na longoli miko na kimisi musika après tokendaki pa gouverneur de la ville après tokendaka wapi na poko nango la pokwa nango tango tolongwe tokenda ye toyena le palais tokenda rotana te na pokwa to te pas président tolandana ki tokenda ki place mombo ye ti pokwa place tozoki mbongo ebele ezaki pa nani na osep tozimbongo na osep tozaki pa Chantiningo Bilala azala ni gouverneur aza gouverneur OK donc président ebisaki onini abisenga que n'a préparé deux chansons à lutte contre la corruption dans la prestara devant chef de l'état na nzembo mususu ya King Bopeto alors jusqu'à maintenant tout ça peut citer OK ngana zo rappelons si ça émission et ça les artistes moka par hasard a bengi na bengi était oh artiste lonté là ayemba maman lonté là nazo donc artiste fraîchement nazo na même na compagnie moko ya munene azwa contrat ba pesa 10 000 euros a pesa 5 000 habité entre eux de saliboué ce que président bandolo ka mutu mo boy mission moko akoyemba contre la corruption tellement na bi artiste on a ma chanson belé national ka comme corruption ayemba chanson corruption il faut ma chanson na même yeti pas président de la République beaucoup na YouTube artiste lonté la corruption bon mona que non artiste monzo betakida azako ma devant président betan beaucoup mbalé belé donc on a ça là et puis on a nationali na relation taka na même pas président de la République ya mboka o alobi ngo yemongo et puis na poko na obité to la té to ki pas président et pas gouverneur Chantiningo Bilala to kinda ti 21h et pas monsieur Chantiningo Bilala le gouverneur après ça biso mbongo tout ça voilà ça me casse dans la relation o po na finga raté soki na no finga lelo na président la nga a autant ajouter bato ba kabelanga té honorable ba okimanga il faut qu'à se respecter on tient la place na yo bato ko linga yo bato no kabilo kutu
automatiquement mais bato ba fingaka bato ba base ba no fingaka la lelo bazabi bate. Sinon Sam Kazadi ndenge yomo ozolo ba déjà une émission surtout bito tala bien tabat bazolanda biso entre nous nan to moni carnet d'adresse na yo eza déjà bien ozana bato bien nakati oza déjà na audience na ba chef de l'état. Sam Kazadi ça va avec le travail côté ba musicien ça va politique poser na ba contact mais pour na nini makasi nyonso zo bimisa te oko bimisa na chaîne na moko jusque là to ebité so ki ba bloqué en auto ils ont continué toujours au bimisa na chaîne na yo moko mokanga mikara na chaîne oyo bato mususu baleka déjà ba fongola nzela pendant que qui n'est pas na moko au bimisi makasi nyonso ba énergie nyonso na chaîne na moko. Non en fait bato e baraté sur Elenga Congo na contrat moko o isa bien établi et puis na la chaîne na moko mon lelo awa bato ba sala ba chaîne na bango et si la paix c'est toujours opérationnel. Mais qui ça connexion mobeta ba vidéo za obeta ba 350 000 vues ba 250 000 vues donc eza ko ta bon c'est normal mon to cause la azana braza nanda kuna braza pe na Kinshasa donc au cause na chaîne na moko mais vous appelez na Elenga Congo donc au cause na RTNC mais vous appelez na moi canal qui na yo donc voilà ezaka moni ba patron minga ba chaîne bazaki na chaîne YouTube moni ngala patron na ba travailler na tala bon ah bon OK na Elenga Congo mais na sali chaîne na sala chaîne na zoa équipe mobimba na l'accès bango que non cause na chaîne YouTube te non wa patron wa danger faut finga ba faut non ezaka non simple moyen de communication sali pour aider ba toupé ba pesa message donc lelo awa na zana 10 000 abonnés na Kinshasa connexion ça va et que malé mais non forcé donc après confinement ba émission makasi mais voilà donc on est là donc on a apprécié il faut le soyo longelenga Congo aussi là non jamais na sila Sam Kazadi nazara toujours na force Sam asila raté Sam na mutumo boye na ya kana actualité na pesa actualité beto innocent malume bikinton ngait oh makamu nga na pesa actualité Sam asila raté nga na tala kaka bato ba chima kele nga suni na poser ka émission awa et kanimba la mongo donc voilà Sam asila raté aza toujours donc voilà tout ça to bunda tala garçon slim apo amani garçon simple caméraman mais azala mutuka na ye azala ndaku ezana split azala mwasi na ye azala mwana na ye mais aleki ba patro bela ba chaîne mutu neti patro refi oko comparer na été patro fils en aventure oko comparer na été. Voilà, mesdames et messieurs, on a la profonde douleur de vous annoncer la mort de un grand artiste de notre pays qui nous a quitté aujourd'hui, Maître Pai, Batumsuba Bengakae, Mangwaou, Sam Kazadi, Eroyamba qui liwa artiste monene ambo cannabis parce que dernièrement, Mité Manabiso Komika très sensible, Batuba Koufi Batiki Biso tellement ébélé, Sam Kazadi, Eroyamba qui sango ya liwa ya Mangwaou, c'est que en tout cas, paix à son âme. Nzambe mutu apesaka nzambe mutu azwaka nzambe mutu apesaki vie à reprendre dans tout cas en toute chose tout rendra toujours gloire à l'Éternel donc nzambe yebi pourquoi ye moko azwi molimo na ye mais place azali molimo na ye pour epe manakima et tout ça de cœur tout ça kolela ensemble na famille ne mobimba donc esobe donc autakuna bango nyonso en tout cas famille de la presse biso tout ça que l'ensemble na de qu'on a biso mais na kibisika bato o ba ka ote coronavirus ote sida ote bote botika to ye ba ninga ko respecter mawa ya bato baza ko kufa to ba ko respecter ba oui boya raté kana ba titre pour beaucoup ça mon na YouTube na bino ote coronavirus ote non et quand ça appelle monter vous avez ya mon masumu ya mitoki ya bato un jour ba mort ba la muka ba ima kak yo toke na yo botika lo pamba en tout cas mais paix à son âme et puis tous ensemble na famille na ba mobimba donc on est des cœurs ensemble. Voilà, merci beaucoup Sam Kazadi, mesdames et messieurs. Tu as commis vraiment cochité na émission Nabiso. Grand merci à celui qui était derrière la caméra, celui qui fait en sorte que j'apparaisse en toute beauté devant vos écrans. Herman Empor et au garçon Slim. Grand merci à tous nos abonnés de cleboa.com. Sam Kazadi, qu'est-ce que les gens peuvent retenir de toi, les Loleki na Cleboa? Oh yo, amoni ke na sali makambo essuie. Alimbisa, Sam Kazadi, azali au côté de la balubate, mais montage, il faut qu'on dénonce en Toki Royati na bêtise, Makambo Ezali, ma sénatrice, Maman Goya, Makambo Ezali à coronavirus, Makambo Ezali à 370 millions, au faut tout l'année là, Makambo virus, pandémie, tout l'année là, allez, boya, on a une vidéo, on n'a pas besoin de mitakala. On
On a vu toutes sortes de films de porno. On a vu toutes sortes de montages de vidéos. Donc, on n'a pas besoin de ça pour le moment. Donc, l'évêque Pasteur Mukuna, l'homme de Dieu, ACK, je suis ACK. On a comme une ACK partie à l'élo. Donc, token na ACK belé, tout la distraction. Donc, voilà. Merci à une grande dame, Madame Stéphanie Lacayotte, Fondation Kabika Kayotte, Oyo, Azali ko aider population congolaise, Nyonso, Maman Stéphanie, na Pession Mote, Fondation FKK, Natel na Musika, na Moni, Martin Kabika, Dominique Kabika, Madame Nancy Bilala, une dame très intelligente na Belgique, Maman Sandra, Fondation Maman Sandra Oyo, Azako aider batu na ba conseil, na ba réveil patriotique. En tout cas, c'est bien. Botika Kosali, Moussa Nzambe. Est-ce que mutakala papa na yo, mutakala maman na yo, soki bimi, okosaka nango bongo? Merci. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était Sam Kazadi sur ce plateau. Grand merci à tous nos abonnés de cleboa.com. Nani on sort. Émission en tout cas, peuple de Dieu, l'évêque Pascal Mukuna, c'est un homme de Dieu. Atayo moko erozo sala montage ya vidéo, on tozo linga au publier, to salir personnalité, ya mosal nanzambe kobo sanate, double honneur, double punition. Parce que l'évêque Pascal Mukuna za ba brebis et belé, oh ba ki ko risquer ko se garer likolo na yo muto publier vidéo wana et puis yeba que makila ba tunyon soane ezala na mutuna. Grand merci à tous nos abonnés de cleboa.com. Grand merci à celui qui était derrière la caméra, Herman Ampoyo, garçon slim. Grand merci à My Lady Boss Pichu Mangaya. Grand merci à l'homme invisible de la nation. Grand merci à toi Deli Bossang et Naswed Papa na Winner. Voilà, mesdames et messieurs, restez branchés sur cleboa.com. Bonne suite de programme. Bye bye.